baninga JV bana Gisasa bana Poto bana ya Paris bana Bela bana mokili mobimba nazana kanda ya kosaka na kutu te me kanda ngwesko za ya joie za ya esengo par rapport à massa nga ken pio na makizembele international fimbu ya kosaka na kutu te soko buloka ngo lupangu na bino o ba ko clôturer muta ko kota te soko buloka ngo savon pe na ba mri yango ne comme soko bi tuba yo keba ken pio na za awa les seuls journalistes o aye officiellement na musala ba reconnaître valeur na ye et en plus aye ya Bercy na ko yamba ken pio na ko so na massa na ye Juvenal massa na nga ya maboro massa na nga ya palanka massa na nga ya vila lisi ya kosaka na kutu te to solo ba masolo on na sans etali damen na bandal ken pio na yo ba masolo oyo ba teki ndoki ba somi nganga ba sale logo te yo ke ba yo télévision za radio te yo ken pio na makizembe aye depoto na mbala mongo ya kanda ya kosaka na te kibala chou ken pio na makizembe yo toleka côté image le meilleur des paris meilleur ken pio na Paris bouger ba ya na bango arrivé à Juvenal n'est arrivé à bateau boyebi siko lelo arrivé à ken pio na makizembe massa na ngai massa ye kisasa yo nga suma sa ye kisasa massa longwe kisasa massa ye Paris aye cop aye boulot s'il te plaît aye boulot musala siko awa balobi Bercy oyo na arrivé à ken pio na ngai basola ki bien mais basola ki bien te ken pio na makizembe massa na ngai tonton JV de la presse bon. Tonton JV en tout cas plaisir à trop hein kokuta na de la presse kokuta na chance lisende makambu na ebisio blague te moni monima o natala ngo pena na ba TV na ba cérémonie pena ya minene boy na tala mais lelo siko na vivre ngo live donc nzambe na raisonner jour to me la coca na kitambo jour to me la ba vitalo minene na bandal mais lelo pena to kuta na poto plaisir à trop merci na Fally Ipupa merci Fally Ipupa merci à Suleiman Kauka merci de makambo babi merci de makambo c'est Congo qui gagne. Merci beaucoup bana poto ba otu balingaka Juvenal boy ba quelqu'un pe na yeyo to so me ko solo mo ebele alors Kinshasa ndenge nini en tout cas Kinshasa posé Kinshasa makambo ekende nango pepele omoni lelo Kinshasa eza ko bouger na sens que musique ya mboka na biso esenga to ezonga musique ya mboka na biso esenga ki ezonga pena na poto parce que tozalaki bloqué makasi génération na biso bayaya ba chroniqueuse bazo bimate ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazo bimate pour musique ezalaki bloqué bayaya na biso bazo ma ba chance ya koya ba poto awa ndule zobetama mais biso pena o sentir que musique ezalaki bloqué na poto moi biso musala na biso et avancer bien ezalaki te mais en tout cas merci na Fally Ipupa o pena simbi clé ya makambo ngo o pena lobby même baumbu o bazalaka na Egypte un jour pe kokaka babimisaka bango donc eloko to ezalaka na tanango o ezape temps ya musique na biso ya mboka il fait zonga musique wana il faut ezonga parce que sur 100% ya ba congolais 95% baza d'accord ya musique ezonga to sengaka ba changement ba régime nyonso to c'est salema nango déjà donc raison mususu ya boya musique ezate en tout cas merci na bandeko na biso ba congolais nyonso to boza na poto ndenge bo déclarer que musique ezonga culture na biso ko kufa bongo te. Alors merci beaucoup. Alors Ken Piana, au début que Moussala otato banyango ya soutenir ba artiste o mi bimisa pena o mi bimisi tozaka taxer na mwa ndenge moko boye bino boye na boye journaliste là au milieu du village tant o bimisa ko pango batu pena ba comprendre ka biso bien te non loba siko lelo siko yo o mo ke ko pango ko futa voilà na loba bato yo ba pesa ka biso image moko mabe bazalaka na raison parce que to bandi makambo to salaka click mo boy to zo finga nde batu mais lelo côté la moins évolution makambo ndenge zo kende ligne wana pena ya kofinga ligne ya polémique ofandi ya kofinga ba mama batu ya kofinga ba artiste musicien be misha bongo ezo simba lisusu te balobi toute chance
tout évolue, mais les imbéciles qui ne changent pas. Donc, on a tiré la ligne à Rofinga Batou, c'est qu'il y a ça parmi les imbéciles qui va changer. Donc, biso tozo évolué, le lot comme émission Yambi Mutuboye, et Betty Yamsou va 200 000 vies, 300 000 vies, 500 000 vies. Mais l'émission ma fille année zala sur moi 17 000, 20 000, 25 000. Le lot si qu'on au sentir pena que non, tu comme à l'aise, tonton j'y vais dans la émission na yo depuis poto na mona émission moko te ozofinga mutu mais yo ya poto na ndenge na yo na ndenge moko ya normal mais ça ba ya mususu aye po ya poto awa azui fesi na ye abonzi yango libonza soki akokufa kende lifelo akende bakateka po azwa visa kende aya poto mais totala ba ya ba ye poto bazofinga. Donc, et là, on a regretté, Mouta Moni passe pour y a poto, aye poto mboka, oh, que Moutou fasse changer néanmoins mentalité, mais à quoi changer quand t'as comme que na même. Bonya maison continue, le quoi ça n'a pas si angwana, yo e pena na mboka mundele. Toto j'y vais. Oyambingati, obike na ko ka kofinga ta mutu te. Na ko ka te parce que na moni na ye na mboka moko batu ba civilisé. Parce que ngana yo sela ki bosenzi na banda kofinga batu awa. Oh écoute zamboka mobo il faut encourager les artistes et musiciens mboka na biso ndenge fali pour parce qu'il a bêti le 28 bande ko na biso mususu pe ba faire gola ba héritier watanabe ba Fabrigas ba musicien baza ebele vive la musique ya mboka na biso to sengeli yango liberté donc musique na biso to sengi liberté nango ezonga tozo souhaiter ba musicien nyonso tout baya ko beta musique baya ko beta bazong sapena ba activité na bango ndenge toyebelaka kala fali abeti maison mère ye beti BCBG ye beti quartier latin ye beti fierté ya musique na biso ezonga ke ba musicien basa la focaliser na ba polémique moko inutile polémique ezo apporter et l'autre côté lelo ba lo ba bagane ba l'équipe biso po bagane wana na ba ivoirien ba camerounais po ba otiki baza na liberté bazo beta beta na basal biso to beta te aya en tout cas ba fantiki nanga baza ebele boya ba mama boya ebele o comprendre donc nazoloba en tout cas bana Congo ba fantiki baza ebele en tout cas ça va bisous merci donc et ça lit bien donc ba fantiki baza ebele na ebisio nasi na lembi na ba photo na lembi vraiment ba photo Champs-Élysées yango est-ce que Champs-Élysées o eza ba koko na bino Champs-Élysées o eza ba mère na bino o boke no tiaka le no ken pia na ya poto te na ye poto na nko poto za mboka mundele Champs-Élysées za ya mututu o azui visa ko ya tu na ye ngaye tala le 28 Bercy wana tozo buka le 28 eza jour oyo toko bangisa ba ivoirien toko bangisa ba camerounais toko bangisa Afrique mobimba toko lakisa bino le 28 falinde champion ya musique africaine le 28 inde place match aussi la le 28 bokote la plein au fallait ça na kati plein au fallait ça la libanda histoire ya discussion musique et si la le 28 en tout cas fallait pour pas merci beaucoup ce qu'il fallait boter makate nzambe na ngai soki nzamba botaka fali te mususu ndenga na ya awa te manto en tout cas après l'émission je vais mettre le manteau après l'émission donc je suis là hein? je vais montrer aux gens que je suis en France donc manto na kotiango après l'émission manike akoya après donc bana poto bana Brazzaville sous le Kauka. En tout cas, merci Nayo. Manik de John, on a fanatique, Manik de John. Viens en honorable Zakari Baba Baswe. Viens en honorable Zakari Baba Baswe. Viens en honorable Zakari Baba Baswe. Tozana leki Nayo parti le beau. Tozana leki Nayo parti le beau. Ah, parti le beau, ba caméraman ya mystique. Oh, ba banda fait vert. Alors, bana Congo. Nazawa na Champs-Élysées botala mindele ndenge bazotala ken pia na balobi africain wa uti wapi makelele bele boyenga ye engai na Champs-Élysées o sentir donc esengaka oye poto mindele ba kama balansaka caméra pote image balansaka caméra ndenge mindele ba kama parti le beau
Pati Lebo, viens dans Zacle, honorable Zakari Bababaswe. Ngai, en tout cas, on appelle ça merci de honorable Zakari Bababaswe. Alors, qui s'en a Moussala, les autres Moussanga, le monde entier. Merci Nasser Angel Moussoeli Makizembe. Alors merci beaucoup parce que je suis bien tika yo awa. Donc ti lobby. Alors Ken Piana na bato tout bolon na biso bala jo pichu na mado bali mo ebele madame Bella Kibala qui est présidentielle. Badorine Kalonji bazawa. Donc exaucé Mamputu. Ah, exaucé Mamputu. OK, merci beaucoup. Alors na lobby boye bala jo pichu na mado bolon na biso. Madame Bella Kibala qui est présidentielle diamant d'état collection privée balobi boye makama ba concert oyo Congo eko koma divisé embargo o ba congolais bazo ya ba 10 ans o ya culture bato be pesa basala nini balembi to pesa chance na mona mobali oyo ba ki na poso ke régime échangé ce que moto eko pela mutu mususu ayeli susu na essence atie ndeko na biso Jacques Ndala oyo azako senga na fali a négocier à solola na ba combattre ça lango par défité. Merci. Sikoyo moi balancer pona ndengo poser une question à Jacques Ndala. Ba Jacques Ndala ba vieux to kuta na TV to tala bango. Ba sala pe impact ya danger na ba TV. Jacques Ndala senga président wera meme poto. Président wera tala journaliste ya munene boye pour na ye ya ça avion clash. Donc imuta munene boye na mema nanga yo poto te. Ba Jacques Ndala luki poto pa Jibem Piana pe atali. Munene boy na kilo azo pese to ya sala clash na avion na mema e poto te. Akio senga pote pa Koffi Olomide mema atali sapato apamba Jacques Ndala zolata likolo soki 56 avion ko ya sala clash likolo baboya ko meme poto na yebisi yo aye kolela pote pa Fally Ipupa lobi en tout cas nga bato aboye vraiment ekosimba te so kompa donc vient na ngai na minute oko jalousie ndezo sala yo otali pena Sulemani Kauka muto ya mbongo ebele muto ako berger yo muto afana na cité du fleuve yo fanda na bibu akuna afana na bibu apena vaze ya bato babima mayanzi est-ce que solo ba mabe akofina bata bibu ate quand même talaka zo abenga Sule o bango ba bata matolo ya mabanga mutu mo ba lekio na niveau mutu mo boye na habité peut-être Sule ngo ayebi ete Sule ba idée mutu solo ba kenon mwana mai ko sala défité na ba combattant kutana bango solo là ce qu'on a habité place ba idée yo tant que congolais aux encourager mutu asengi batia grenade na kati ya salle net Bercy place 20 000 personnes bazala de 20 000 personnes bakufa pona sentiment Jacques Ndala soki lelo 20 000 personnes bakufi na salle wana ndeko na biso aganye nini ndeko na biso ko gagner nini soki 20 000 personnes bakufi ndeko na biso aganye nini est-ce que Bercy est parlement est-ce que Bercy est Sénat est-ce que Bercy est bon na habité soki Bercy est comme assemblée nationale moko boy batu bazo ya kutana na habité bote image na habité soki ezandenge ni na habité aluka pe a soigner image parce que message ya komaki na Facebook wana eza message moko eza ya mabe eza message ya mabe nga pena na yaki na nga poto te na chrétien batu na sala na nga débat na batu na yaki poto ya bongo te mais Jacques Ndala pena matisi nga ba tension omoni ya kozanga koyeba eloko okoki kosala na mokili ekomisaka mutu na bapalpite tomonaki yo na bakampagne ya 2007 oyeli biso badrapeau ya PPRD bovote président Kabila le seul président oyo ayeli biso changement na Congo eza président Kabila olongwe ba président Kabila oyeli koinventele biso président Moïse Katumbi donc position ya mutu fixe ezoyebana te position ya vie na so Jacques Ndala eyebanaka te yo omonaki masolo ba concert a Fally o depuis batu balobela yango est-ce que Jacques ayo kozelaka moment o amoninga makolo nyati France nde yaki o lancer message elakisi ki jalousie te ata bino moko vraiment ka nga na ye poto nde Jacques Ndala bandi o botia grenade da souci na yeza ndenga na yaki souci na yeza ndenga na yaki poto boye sali wana ba bombarder pona zonga te ozo kompa ete abwakeli ndenga jeton a provoquer ndenga ibo kompa nango te oh makamba Bercy bandai nango kala Jacques Ndala a cheki message te comme ayoki Ken pa kota kuna seke sala ngo ba bombarder yango kaka
Ponga luki poto na lembi na zoate. Bato balobela Rafali, boza yo na maman qui la dame Maniké de John. Alors na nenga mabete. Na habité ne nous répondre à la question. Pourquoi choix ya Ken Piana na Bercy? Bon, au moni ba choix mususu ezalaka pena ba fanatique pe ba sengaka. Fali aza artiste ya munene bato batalaka pe biso nde tolobela grand frère na biso nga pa ki musala o naza petit ya Fali na petit ne a parlé que otumoli Fali na 12 ans nga na ye ko répondre yo atema solo to beta ba Jakindalo na yaki na nga teke na lai na lamuki na yemba amona bando provoquer Jakindala nga ezaki o provoquer nde yo sen en plus Jakindala provoquer ka Fali pour pâté a provoqué ba Congolais nyonso tout ba sombi billet na bango ba ya kotela concert o souhaité batiela bango grenade père un message wana ezo swanga na niveau moko impossible ba prince nini yango si la kate nini yango si la kate nini yango si la kate to mona pe serima pe Moïse pe aye pe a décider abalukeli pe pharaon abi non trop c'est trop onyokoli ba peuple o mingi oso comprendre nini yango si la kate papa ba prince yawe Mister Versace c'est Pauline Lumumba RDC Monde bolanda biso vient nga Gauthier mascotte nini yango si la kate. Alors pour toi si ça makambu ya Bercy makambu musique Ken Piana, qu'est-ce que tu demandes au peuple congolais mingi ba diaspora tension za makasi ba combattant résistant bato baza contre bato baza pour. Alors à travers micro oyo poto tarder penate makambu ya Bercy nini o Ken Piana ozo senga au même message na senga message ya paix biso ba congolais pomboka na biso ekende liboso esenga biso nyonso tozala na solidarité tozala na langage moko ozomona mundele ndenga azokamwa manga euti pena Kinshasa yawa na poto donc na senga solidarité vraiment ezala omoni ya Congo na biso eza Congo divisé Congo ebongate ya to na division côté balobi boy côté balobi boy Congo na biso ebongate yango zomona Congo na biso ba konsi na biso ba kolinga babongisa Congo. Mais biso moko peuple congolais to linga na biso ba konzi yango te yango telaka bakoza na volonté ya kosala makambo mususu mais biso moko nde to frenaka biso ba konzi na biso basala makambo mususu o bakosala te ngana mtala ba image ba yambi président na biso Tshisekedi ndenga yaki awa esalanga plaisir à danger esalanga plaisir ya danger. Merci beaucoup. On se comprend. Merci. Alors date il y a qu'à retenir sur le 28 il y a moi oyo le 28 wana na yebisi yo le 28 ekoyinda na ndenga ba blague te parce que ba congolais baza déterminé omoni ba stress pezaka na poto trop parce que musique eza art moko boye ezalaka obligé mutu il faut koyoka talaka ba congolais nyonso tu o baboyaka musique pendant 10 ans mais soko tuni ye wera ucho bimisa album ni na minicho ba yebso formidable yembela ngata banzembo oyoka bazo yemba banzembo aweka seke banzembo wana boyoka ngo na ba parler parce que bo vivre pe bandule nango ifoko yoka ngo c'est sepeli ya trop moni o utiki banozo sala ba vidéo na otala yozo chrétien bato ki sasate et salinga pena plaisir. Non, chrétien mutaki nchasa te na souhaiter bango bonne chance. Te bonne chance na bino, bonne chance. Nzamba pambola bino pe bozo visa ndenge nga na zwi nga na chrétien bino te. Nga na jazz te. Nga na jazz te ke na yawa na bando finga bino na jazz te. Non. Pardon. En plus ndenge na yebo et peut-être naza nga te ke o na lati elamba moko spécial te ke o mutaza na Congo kokolata te non musu ndenge na lati na nga pe boya musu mwana moko boya za na kini alati koleka nga musu journaliste moko na kini alati musu koleka nga mutu na nga na France donc elakisi te ke ndenge na ye France boya na leki na nga bino te musu journée na nga depuis tongo na kotisi ata 10 € na poste mais yo ndeko na nga oza na Kinshasa musu kotisi ata $1000 donc na leki na nga yo te d'abord nga te ndenge na ye awa kenga aleki batu nyonso te na leki na nga bino te mais na ndenge ya kilo ya avion na mataki nde wana na leki bino boni boyeko quel bien la Kizembe alors wana pe fona mindima pe wana na leki bino ko retour tant de leaders maman tant de leaders pas maman yango kana ko tant de leaders Ken Piana bongo na kumisi bino na mi kumisa pete boni boye peko na malilio na oyoka pe na leki bino sia bino boyoka malilio sia
wana eza lango bakretch mo Wana loyal normal. eza te ya kofinga na biso bafingaka nakumisi na bango apo nga mpe namikumisa ata mwa moke te papa nasalaka na confere na biso asomela okutu bilamba plein émission alakisa ozwaka koli yango te aza complexe complexe En fait, ozaka déranger trop na bapropos ya jazz à chaque fois abandek ocible yo obana se sentir comment nazalaki déranger na sens que nga natambolaka na Kinshasa nakendaka pena na bapale mosusu na bakanluka otala pena mosusu pale moko boye balambaki te okende na bahôpital na Kinshasa okuta bamama babote na bahôpital mbongo ya kofuta na maternité mpo babimisa bana eza te bamere bame mosusu babeta ba 3 mois ba 6 mois Moswahili akota déjà zela nasisala ngajo kotala bamama na biso oyo bakangama na bamaternité baosouffrir yo oza na poto ozofinga bandeko na biso baza na Kinshasa ce n'est pas gentil tandis que ere oza na poto so nzambe asungi yo zwa ata mwa moke wana tinda ata mbongo na baorphelina esunga bamama na oyo bakangama na bahôpital tala neti poto a depuis na ye naomata babisi naofute eloko te naomata batgv naofute eloko te nguma na nguma mela bobono quel piano makise merci na moni grande sœur azawana grande sœur apusana et puis voilà parti boya kaka boya pardon na lungola ngambo vraiment mabanga ezate bozala kaka bongo vrai quoi donc bon on a pena que staff on est ensemble quel piano donc voilà quoi on est ensemble juvénal lié alors au moni leki ça va oh go sengo mnano sengo moko na ngo donc na ebité place na banda ko cha fali ezaka côté mususu melelo penza na changeango donc fali a community to kabi ken n'est pas a commis papa ya ken en tout cas na fule kauka en tout cas basali famille na biso esengo moko boy oh kaka membre famille na biso nde akyo comprendre esengo wana donc na pesi penza merci na batu wana mibale donc na okoloba te yango banda na yaki na kangami kaka awa po bayelinga leki na ngai fale pe nga pe na ede bango na musala kozalaka na ye donc yango wana banda na yaki nazaka na ken piano. Merci beaucoup. Donc, au mon staff, il y a aussi un thé, tu me souviens timide, mais parti na kanda micro, bon, parti pour ça, 2 personnes, 3 personnes. Non, ben, tonton, j'ai fait un peu sur merci. Ngai et l'eau, parce que la France, tous en a fait. Le 28 février, tous en a fait na Bercy. Renaissance et musique. D'abord, nous avons nous fallu pour handicap. Merci. Et puis, nous avons staff surtout à Fali par rapport à mon jeune frère. Suleiman Kauka. Koko Maawa. Merci à Angèle Moussouel. Nous surtout à Ken Piana. Et puis, merci à Laura Chumbote, Manike, Valdin, Mbote, Malika. Et puis, nous avons lancé un appel partout dans le monde entier. Là, la main qui toque, chaussures qui toque. Costume na yo ndenge yo kolinga ya kitoko ndenge Angèle Moussele aye na ba pièce classique ya boye biso tout inde na Bercy concert eza le 28 l'international. Merci beaucoup tonton. Merci beaucoup, c'est le tonton de la presse. Te ba massa balobaka te bango fo bazalaka wana te principe olobelo te oba yo petit catalogue donc blaguité ici c'est Paris bozo mona pena mona mafuta donc blaguité quoi. Donc, il y a le côté face à la wana bota la raïka kazo boka bassin na beauté image na Tracy Melenga prend na lancé que image au monon peut et pas Tracy Melenga prend les lignes Congo na fimbu o eza équipe nationale blague ikututé donc elle Paris Champs-Élysées ngo esiko komate mapate ko ya massa yeyo zala na concentré koto massa yeyo poto si la raté za mungwate za lupangu te po ba clôturer ngo mutako kota te massa yeyo azali awasa kutuna kana po bete bino ba joking wa Air France oyo tawo ba mona ngo Dubaï. Donc voilà, moi ça n'a méchant. Tonton Chouchou qui balale, diamant de ta collection privée, maman Bella qui bala, ça veut dire que moi c'est Nzambe quoi. Moi ça option. Qu'est-ce que mon oreille litoi Mike Pembo Juvenal. Côté image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire,
baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.